Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue à l'émission Abina Sika avec du public. Tous en a pour Nabino, tous en a pour Noyamba. Oh, les amis, tout le monde Nyonso. Au lit à commander des commentaires, quand on a babituna musa commentaire Congo Live, lelo aye na émission Sika avec du public pour na resunga bino, ba abonner na biso bino, ba obolanda biso partout dans le monde entier. Il y a ko partager ba opinion na bino, ba question na bino. Na ba acteur politique au choix au lobete mutuna bona retene pas acteur politique il y a opposition il y a majorité to ya clan mususu souhaiter civil to zali wana pona ko aider bino et te ba mituna na bino ezala na miyano na ba acteur politique na bino au choix lelo to zaki mo ba question moi mingi na ba oyo ba komela ki biso na ba oyo ba tindela ki biso na ba numéro oyo affiché juste na écran na bino lelo to zaki na ba question tellement ebele to remeka un peu. Comme la question est bel ou bien à côté opposition, tout le monde a question outil depuis États-Unis d'Amérique, tout le monde est outil na Paris, malgré bailli, au bâti dit question va vraiment tout le temps à Bakombo na bango, autant à Bakombo na émission et ça au choix. Ce qu'on l'inquiète, balo question outil na mboka boy et pas mutu bonda poser mutuna et ça au choix, mais bailli mboko batindi balingi vraiment te pour la sécurité na bango batanga ba kombo na bango awa tozali ko banda na o etali ba question ya côté ya opposition tozo benga cadre moko o azamo direct na biso awa tozo benga e ameka un peu ko répondre na mituna o bino bo poser to moni déjà déjà téléphone. Bonjour monsieur Adrien Malenga. Bonjour. Vous passez en direct, il y a Congo Live, na émission Avis du public. Tous amis, tout na moi mingi et outil na bamboka vraiment ebele oyo ba imboka ba poser pour na miyano e ko uta bobele be panayo. Oui maman, biso tozali wana pona ko yano bana mboka mituna na bango. Donc voilà, tous après pona ko yana mituna etali biso. Motuna ya liboso ya États-Unis. Oyo ndeko wana lobi ete lelo ba propos ya Martin Fayulu ya mwana mboka Martin Fayulu motuna vraiment bo comprendre kaka connexion eza mo mobulu mais tozoko bakaka parce que bituna eza tellement ebele na bandi ete ndeko ko zonga vraiment pour na connexion eza vraiment mo mobulu tozoko bakaka na ko zwa ndeko na bandi ete tozala mboka Congo connexion ezobina binamo mokie mais tozali awa pona bino pona mituna mituna tellement ebele tozala nango awa vraiment tomeka un peu kozwa lisusu ndeko en ligne tomoni ndeko azali awa tomeka un peu ko récupérer ndeko lisusu en ligne alobi ete azali wana disposé ya ko répondre na mituna bino nyonso sans complexe. Allô? Oui, ndeko Adrien Malenga. Oui. Ouais. Kaka ni alobaki moi connexion salima mobulu motuna ya liboso e wuti na mboka ya États-Unis o ndeko alingi vraiment te batanga komona ye alobi ete pona nini lelo ba propos ya mwana mboka Martin Fayulu ezomema bokabwani na kata balido ya Lamuka. Non, mais faut biso d'abord merci pour ndeko atuni motuna. Il faut biso propos nini oya ndeko Martin Fayulu ezomema bokabwani. Soki ezali pour likambo ya plan de sortie de crise. Je crois que plan de sortie de crise on ezali mokanda oyo esalema lelote et Salema Douta Sanza Mibale, c'est-à-dire février. Tango Bandeko ya Union africaine. Bayaki awa pour la kota makambo nini reko kakati na Congo. Bandeko bakokanisa lisusu ete publication ya résultat na teni pe la Cour constitutionnelle Union africaine alobaki ba publier na noté pa singaki Cour constitutionnelle qui respecte la volonté du peuple.
mais esalemaki ndenge wana bongo bandeko ya Union africaine batunaki le président élu Martin Fayulu Madidi ndenge makambo esalemi boye tokosala ndenge nini. Bongo le président Martin Fayulu asolaki na bandeko ne ya Lamuka pe bango bayebaki kopesa makanisi nde botaki plan à sortie de crise. Mais comme Martin Fayulu Madidi nde oyo bakongolais baponaki nde azaki ko incarner Lamuka nde azaki ko incarner comment dire changement bandeko nyonso ya Lamuka balobaki non, toi tu es le président élu, signé document PP ça la bandeko ya Union africaine. Après ça qui bandeko ya Union africaine après si comment dire la société civile ya Congo notamment ba pasteur ya STC. Donc ezali makambo oyo ibama déjà uta mois ya février. Alors bato bako baki eko kabola bato lelo ezali bato bazali opportuniste et loko ba moni liboso na bango ezali poste ya porte-parole balingi basa la porte-parole de l'opposition. Mais le président élu Martin Fayulu Madidi alobi ngai oyo peuple aponaki ndi ameminga na magistrature suprême. Comment na ko koma sous porte-parole de l'opposition? Mais bandeko lokola bazala posa comment dire yako sali ya agenda na bango pe ba vision na bango nde bakoti likambo à porte-parole. Donc plan de sortie de crise eko kabola bato la Lamuka te ezali volonté ya ba leader non sur la Lamuka, mais elo ils ont quelques leaders la Lamuka ba ko salela comment dire pour ça na bango yako pour ça na penachilo mo ya pour ça na chilombo mais biso tolobi la vérité des urnes doit triompher. Merci mon amboka Adrien Malenga motuna emi balé outie pa mon amboka moko ya mboka na biso RDC o alobi ete popo na niti lelo Jean-Pierre Mbemba azali toujours ko siéger na poste ya coordinateur ya Lamuka tandis que mandat na ekomi vraiment ekomaki déjà na suka. Ndeko wana azali na raison ya kotuna motuna wana. Le problème ezali des problèmes ya agenda ya ba leader. Moi le président élu Martin Fayulu Madidi dans l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu bazali na mokili ya poto pour la tournée diplomatique ba ko sala kuna. Alors moi na mboka Moïse Katumbi azali na tournée na ye o azali ko sala na ba province. Bongo moi mboka Jean-Pierre Bemba pe azalaki awa na kati ya programme. Donc ba leader ya Lamuka mine moto na moto azaki na ba programme na ye moyen bakutanisana sana pour passer la passation ya bateau à commandement entre le coordonnateur sortant Jean-Pierre Bemba et le coordonnateur entrant Moïse Katumbi je dis Adolphe Muzitu ezalaki te. Mais naza ko annoncer na population était basolola ki bango mine na conference call comme on dit en anglais et l'ancien premier ministre Muzitu aza kozonga lelo na pourquoi na mboka bongo au plus tard le 20 bakokuta na pona kosala passation ya bateau à commandement. Donc ils allaient juste un problème d'agenda mais likambo ya makasi penza a ezalité ekosalema kala mingi te. Merci de continuer Malenga Motuya Monsieur Zali na mwana mboka mora lobby vraiment zalaka vraiment mingi na mboka bapa ya koyamba mwana mboka Martin Fayulu malobi ete soki totali na poids politique nani vraiment sengeli kozwa poste ya porte-parole ya Lamuka. Donc boye likambo ya porte-parole est concerné bisoté. Soki ndeko atali dernier communiqué conjoint ya ba leader na biso nyonso Lamuka na communiqué conjoint qui produit à l'issue il y a réunion il y a présidium il y a Lamuka dans le Bashi au comment a été na kati ya document wana ba leader nyo somi de ba reconnaître que c'est Fayulu Madidi qui a gagné plus de 62% et puis ba fustiger comment dire ba résultat aux qui fabriqué par la CENI et puis entériné par la Cour constitutionnelle. Donc, biso bayi Lamuka, bana Lamuka solo, nous avons considéré la opposition te. Nous avons dit non, maman ba gagné qui l'élection, mais Kabila na Tshisekedi bakangi pouvoir na biso. Nde omoni likambo ya résistance
likambo ya combat ya vérité des urnes pour rétablir peuple congolais aux alliés souverains primaires na droit na ye, c'est-à-dire qu'on respecte volonté à peuple tel que exprimé dans les urnes. Donc, le débat à porte-parole, il faut que tout le monde pose qui m'a pronomité, que tout le monde Chadari na Chilombo, la porte-parole de l'opposition parce que Fayoulou a cause la porte-parole de l'opposition parce que il y a des peuples congolais à voter qui. Donc le poids politique aujourd'hui dans le Parlement et là comme la majorité de Kabila au Parlement c'est une majorité fabriquée. Les ont reflété faute il y a peuple T. Et donc, il ne faut pas comprendre Yangoana. Donc, ni de loin, ni de près, concerné par le débat à porte-parole de l'opposition, parce que nous avons gagné les élections et nous sommes dans la vérité des urnes, le combat vérité des urnes pour récupérer le pouvoir au peuple. Après ça, qui n'a mon conjo, il y a pour qui Martin Fayoulou m'a dit. Merci, moi, Namboka Adrien Malenga, Motuna, monsieur la Ligue, Awa Ete, moi, Namboka Mora, le pour la Niti, les lots, la Mouka, pour admettre gratuité à l'éducation de base. Non, pour admettre gratuité à base, les alliés, et le comme suivi, maman, gratuité à l'éducation de base, les alliés constitutionnels. Constitution a vu les alliés gratuit, il y a éducation de base. Les alliés, donc enseignement primaire, les alliés non seulement, comment on dit, gratuite, mais obligatoire. Mais problème, la biso, les alliés étaient au coquille cola la terre ou la mouki, au lobby, enseignement, les alliés, enseignement primaire ou enseignement de base, les alliés gratuits. Parce que les lots, signe de quoi poser mon touna, aza koyoka makambo eza kosalema eza na bekolo bakotanga te eza na bagrève partout et puis bandeko oyo bazali na parlement bayebisi biso ke na budget oyo gouvernement ya Chilombo etalisi kuna na enveloppe salariale ya enseignant en 143 $ par mois. Or, bango balakaki ce qui est $170, ce qui est $140, et ça l'enseignant moussou qui prise en charge par les parents, bah même petit à $500. Donc, ils allaient les kamoya mbango te Chilombo sali yango parce que le con là qui mokonzo pour à Kolinga Salamakamu pas c'est peuple à l'objet gratuité enseignement de base mais gratuité enseignement de base c'est une imputation budgétaire car là c'est quoi le budget au bango va présenter dans le parlement est-ce que prendre en charge gratuité yango Debiso na muka turubi ezalaki décision ya mbango ezalaki loko foke nango malembe mon papa mokonzo ekolo le président élu Martin Fayoulou m'a dit dans programme na ya lobaki pour la gratuité enseignement to kokene nango graduellement c'est-à-dire la première année to bandina trois premières provinces où vous avez un taux de scolarité à moquer. Pour quelles sont les difficultés? Le deuxième année de maximum province, dans 5 ans, on va couvrir l'ensemble du pays. C'est ça la réflexion. Parce que Ndenge na lobby, ni solo égalité pour comprendre en charge totalement la gratuité enseignement de base parce que même le budget au bango va présenter et qui comprendre en charge enseignement il y a base T. C'est ça la réalité. Donc les alliés la réalité, les alliés condimenter parce que gratuité enseignement veut dire l'argent pour prendre en charge comment dire cette gratuité là. Donc problème la vie c'est que Fandi Yangoana mais gratuité enseignement de base les alliés constitutionnels les alliés obligatoires mais les alliés slogan tel il faut qu'on prépare on a mis sur le réforme nécessaire pour faire asseoir gratuité de wana. Merci mon Mboka Adrien Malenga motuna muse outil vraiment na kati ya Mboka Bandundu ndeko moka lobi ete eloko ni vraiment ezo créer eloko ni vraiment eza cause ya contradiction entre balido ya coalition la Mouka. Contradiction comme telle, j'allais là où tu peux savoir comment tu peux la communiquer conjoint à l'issue la réunion à présidium, il y a des leaders à la Mouka au Salama qui n'a le Bumbashi. Bon, et là quoi là, Akamabe dans le pays politique à Congo, et les constances
bato bamingi basala politique par conviction te basala kange intérêt na bango eloko nini oyo échanger lelo lobi tango Tshilombo alobaki soki likambo ya main tendue biso bailamuka tolobaki no tokoki kopesa mbote na loboko eza ya mbindo te lelo tomoni bandeko misusu kati na biso na lamuka balingi bapesa mbote ya Tshilombo barejoindre ye loboko ezali na mbindo bayebisa biso loboko yango ya Tshilombo asokoli yango mokolo nini asokoli yango na mai wapi mpe na esika nini. C'est ça le problème. Parce que ceux qui t'ont bien été Martin Fayulu m'a dit, il faut rester dans la constance, dans la preuve. Ils allaient quand Kabiso Bato Kolobangote, ils allaient l'église de Ngumba catholique, ils allaient Kolobango, et ils allaient, comment dire, Minel, oh, Bazo qui va fuite, il y a résultat dans le serveur, c'est l'une des bas Kolobango. Donc, et là, on est les Kokabo, ce sont des intérêts partisans. Que ce sont des ambitions égoïstes comme porte-parole de l'opposition alors que état libisoté parce que moto alingi lelo azana na bato na bureau à l'Assemblée nationale azana na bato na responsable de la commission permanente na kati assemblée abosani vérité abosani respect à volonté à peuple. Donc c'est ça maman nangai. Donc il y a moto ya les alliés biso bali politique il faut te ba Bunda Bitumba dans la constance wana Ozali Otali Samaïba le président élu Martin Fayulu Madidi qui aujourd'hui reste focus comme on dit en anglais dans le combat pour la vérité des yeux. Motuna Moussazali Boémo Namboka Adrien Malenga Motune Outi vraiment na kati ya Afrique du Sud balobi était lelo opposition ya mwana mboka Moïse Katumbi Sani parce que bamoni était porte-parole ne azana kati mboka Kinshasa mwana mboka Francis Kalombo mais bazo mona yete na bakité nyoso talami ya lamuka ya opposition motuna wana sengeli botuna ne ndeko Kalombo botuna tata mosusu ndeko Katumbi parce que ndeko Kalombo azali awa abosala ba déclaration oza ko respecter vision on peut démarche à la mukate. Je crois que bandeko wana faut pas dans la courage face au courage à moment à demain baloba ke balingi sous combat la vérité des yeux maintenant balingi sous combat l'établissement la volonté à peuple te. Donc il faut que tout na yango ndeko Kalombo na nimi samiete maman ozali mopandisa ngwa mayele oluka ndeko Kalombo ola utalisa ye mutuna ya ndeko wana parce que jusqu'à preuve du contraire nanu tomoni mokanda ya moto moko te to mpe déclaration ya moto moko te alobi ke alongwe na lamuka. Donc motuna wana olukelango ndeko Kalombo ye naza na baréponse bakoki kopesa mais eloko biso tokoloba ezali ke ezali na kati na biso na bandeko oyo bakomi na baintérêt na bango moko batiki intérêt ya peuple c'est-à-dire choix na ye oyo asalaki le 30 décembre 2018 bakoti na kati ya baintérêt na bango ya kozala soki baporte-parole soki baprésident bakommission na parlement wana etali bango mais biso na président élu Martin Fayulu Madidi nous sommes toujours dans le combat pour la vérité des yeux. Motuna Moussazali était lelo et opposition actuelle ya lamuka au sujet élection ya ne passé. Non mais position na uti koloba likambo te il y a déclaration donc réponse wana ezali déclaration to peut communiquer conjoint il y a sanctionnaki réunion ya présidium ya lamuka na Lubumbashi oyo wapi salamaki pa ya mwana mboka Moïse Katumbi kuna eloka makasi ya kokanga ezali ni mama ezali ete ba leader no salamuka balobi ete ezali candidat ya lamuka Martin Fayulu Madidi nde aganyaki élection à plus de 62% balobi ete ba ko telemela pe ba boyi ba résultat oyo ezaki fabriqué par la CENI pe oyo cour constitutionnelle a gagné ko entériné pe balobaki ba ko continuer mobilisation à peuple pour obtenir alternance pour les respecter choix à électeurs. Je crois que la position officielle de la MOUCA, c'est celle-là. Toutes les autres déclarations aux alentours ne sont que des spéculations. Nous nous référons à la déclaration président de la MOUCA, c'est-à-dire le président élu Martin Fayulu Madidi, mon MOUCA Jean-Pierre Bemba, mon MOUCA Adolphe Muzitu, et mon MOUCA Moïse Katumbi. Motuna mususi ya suka ete na mwinde komoko vraiment uti okoma kaka sikoyo akomi alobi ete lolenge nini la muka azo juger ba action ya gouvernement ya Ilunkamba.
malamu te mama soki bokozongela motuna mosusu eye vraiment kaka sikoyo mwana molandi moko alobi ete lelo oyo lamuka azojuge ndenge nini vraiment baaction ya gouvernement ilunkamba Sylvestre nayebi te soki bango bamoni ata action moko yango ya gouvernement bayebisa biso soki action yango ya gouvernement ezali nini action ya gouvernement tomoni kaka dollar emati dollar emati dollar ezalaki soki na 16 116 200 pardon ekomi na 17 soki combien bolimbisi ekomi soki na bolimbisi ekomi soki na 17 tomonaki biloko na wenze nalobi mwa mingi bolimbisi na batelespectateur donc vraiment tomoni ke dollar emati te soki action yango ezali mpona bamatisa dollar bayebisi biso te tomoni ke biloko na wenze emati talo bakoyebisa biso ke na Beni bakoboma bato lokola banyama bakokontinue kaka koboma bato insécurité eza kokontinue bayebisi biso ke salaire oyo balakaki baenseignant bafuti bango te tomoni awa ke grève eza na bekole ebele bana bakotanga te bana kutu basalaki marche action yango ya gouvernement elunkamba ezali nini mais du reste il faut bacongolais bacomprendre mpona biso lamuka un gouvernement illégitime ne pose que des actes illégitimes. Un régime illégitime ne pose que des actes illégitimes. Les Congolais ont espéré que Mamala Mouté et un gouvernement ou na kimoyibi ya élection. Donc, et là, comme on a malongé qu'on a raté, tu l'as envoyé moi par le bas qui ma cop. Les gens autorisé na moka a sala ki cop na ina kingakati a ju pouvoir na a ko sala cop na to ko mora ba 15 millions za ko limwa ba 200 millions za ko limwa eza cop na bango o ba sala ki au détriment ya intérêt ya peuple yango na tolobiete il faut très rapidement nenge mona mboka papa mokonza ekolo Martin Fayulu m'a dit le président élu à lobby donc on a plan à sortir de crise de façon que autosi sa kimoyibi wana tozongela et pas peuple o azali propriétaire ya Congo, ou détenteur ya pouvoir, ou source de légitimité, dozonge la élection, c'est-à-dire l'élection anticipée. Mais avant tout qu'il y ait une élection anticipée, on a tout ça la réforme ya CENI, réforme ya justice, notamment les juges électoraux, réforme ya organisation nyonso etali makamama ponomi. Pote makamuza kosai manambuka na biso, ezali malamu te. Gouvernement illégitime, action illégitime dans la situation à Congolais. Et Kobeba, la personne exemple à dollar, exemple les alliés, les alliés belés. Il faut arrêter la descente aux enfers de notre pays par des élections anticipées pour le peuple congolais à Ebale Soussou, Kopona, Mokonjo, il y a l'ingui vraiment. Et peuple congolais à la Sima Mokonjo, parce que quand on a la légitimité, quand on a comme ma réforme, le peuple a s'approprier ma réforme, on a soutenir la Ope Moka et le Kendélibosu. Matondo mingi mwana mboka Adrien Malenga na bandi vraiment toko rappeler osusu mbala sima pona ozala wana pona répondre na mituna ya baimboka nyonso. Matondo mingi mama mopanzi sango pona mosala boko sala pona mboka na pesi merci mingi na bandeko nyonso oyo ba participer na émission na bino. Félicitations pour la initiative oyo peuple azana droit ya koyeba nyonso parce que le pays appartient au peuple et le peuple a toujours raison. Merci beaucoup. Tozokoba kaka na émission ya biso o to lobi bien avis du public. Tozali abomona ki daleki belo bien mona mboka Adrien Malenga à répondre à mituna na bino nyonso botindela ki biso o bokoma ki vraiment bomona répondre tozokoba tozosiko deuxième intervenant na biso pour répondre kaka na mituna parce que bamso batuna ki yango grâce la suki ya moto na ngatinda ki ya ko tuna yango te. Tous les intervenants mususu pour ameka un peu pour répondre aux ezalaki ba suggestion ya bino ba mituna ya bino ba préoccupation ya bino bolani mwana mboka Adrien a expliquer à répondre na ba préoccupation nyonso botindaki ba question na oyo polingi o participer na avis du public sala lolenge moko na bandeko otindi juste ba question na yo ezala moko mibale misa tuto combien otindi juste ba question na yo tokozala wana pona kobenga ba intervenant na bino au choix ba répondre na mituna na bino nyonso bokozala pona kotuna tozo ko bakaka tozo ba deuxième intervenant na biso pour répondre na ba mituna nyonso botinda ki vraiment
tozali awa émission avis du public eza awa mpona bino mingi baloba nazokoma na commentaire mais journaliste mopandisanga ozwa basuggestion na ngai te mpona amemango ete nasuka nazwa biyano par rapport ya mituna yango wana elongo na Congo Live toza awa mpona koservir bino na émission ya bino avis du public ezali wana mpona koede bino na kotinda bamituna nyonso vraiment o bomoni na nina tina mutuna boye pas mutu opposition et pas mutu ya cash et pas mutu FCC et pas mutu ya société civile tozali vraiment wana mpona ko benga ba intervenant na bino au choix ba meka un peu ko répondre na mituna na bino vraiment nyonso bonda ki intervenant liboso à répondre malgré que moi mingi pas lobby et ça lobby vraiment mingi to sengi et ça mais la maman ya malili mais azala ki wana mpona répondre na mituna na bino vraiment nyonso vraiment na o pas Monica za vraiment convaincu te bakisa lisusu mituna bakisa to ko rappeler lisusu na bande tembala sima to kosombela ta opira munene vraiment amela pona ete kosu wana e bande la malisu te tozo continuer kaka na émission na biso vraiment avis du public na yambo tozo meka un peu kozwa vraiment deuxième intervenant na biso malgré connexion za mbutu mais nanzime tenzamba kosunga vraiment connexion ya vraiment stable to meka un peu deuxième intervenant na biso wa ko meka un peu ko répondre à ma question ya ba yimbo ko balingi batina vraiment ba question na côté ya majorité na côté ya mbutu tozoleka entre coalition FCC Cash na côté ya ba propos o eza côté ya PPRD o eza côté ya UDPS mais tout qui vraiment ya ko répondre en tous intervenant na biso wa ko meka mpe ko yanola par rapport à mituna na bino nyonso o botuna ki na yambo tozo meka vraiment ko benga lisusu connexion mo mobulu mais je pense que ekosunga biso mo muki ya kozwa vraiment rapidement tozo meka lisusu car ni alobaki ba numéro za vraiment affiché wana bo meka bo comment question na yo okomina kombo na yo so lingi batanga kombo na kaka yo so ko lingi batanga kombo na ote ne bande comme ça boy na yepo na sécurité na lobi tenga atini kaka e yano na ngai mutuna na ngai plutôt ba répondre ngai botanga kombo na plateau te juste na royer ba ka keza ngai par rapport à mutuna na tindaki bo poser lenga acteur politique wana ndenge otena yo so la biso so koza mutuna olingi batanga kombo na o lobi olingi batanga kombo na ote pour sécurité na yo to pona omi bomba no kaka moza posa ya préoccupation ezwa vraiment miyano na acteur politique moko toza kaka wana lolenge tosali na bandeko mosusu lolenge mpe tokosala kaka na yo tozwi question na yo tobengi acteur politique na yo totuni ye mituna wana nyonso mpe apesi vraiment biyano je pense kosatisfaire na baoyo bazalaka vraiment na posa ya koleka olia kokoma na commentaire tout le monde a commenté les caractères moins belé mais ko finga na ba encouragement les caractères moins belé tout le monde a vraiment té na bandiété bandeko vraiment baza vraiment connecté ça là vraiment mobulu makasi connexion ça vraiment mobulu makasi connexion ils a vraiment bien té ba imboka ba obatuna ki ba question côté ya majorité la bandiété ya connexion ozonga bien toko tuna mituna na bito bosani binote bolo baite batuna kaka ya wana ya biso batuni te to bosani binote to tuna et pas bactère politique na bino bosengaki tozo benga mais to moni connexion là vraiment bien te tozali awa Congo Live bobeza apona ko servir bino c'est-à-dire mituna na bino to zongela ngo pona ko tuna connexion eza vraiment bien te mais to zongela pona ko tuna émission na bino avis du public eza wana pona bino tuna question na yo numéro eza affiché kaka wana au moins numéro eza wana tuna motu wana yo mitu eza la 5 za nyonso to meka un peu opposant lolenge mort salina ba imbo watuna ki question ya côté ya opposition. Je pense que pour l'autonomie vraiment na suka ya émission na biso avis du public na bandi ete mbala sima bo ba question ebene to kozala wana to luka moyen ya kobenga lisusu ba acteur politique na ndo sengaki au choix pour na ba meka un peu ko répondre na ba question ba suggestion ya bien nyonso. Merci infiniment à l'équipe technique buma o wa accompagner ki biso na émission ya biso ya avis du public. Quant à moi na sengi bino botika la brocher bo composer juste www.congo live tv bo s'abonner massivement pour na ngai na bandi ete to mona nimbala ya sima. Merci.